Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Lelo naina expliqué eza na bato ebele oyo bazo yebate ndenge nini ya kosangisa nzoto. Bazo kanisa kosangisa nzoto za eloko moko ya facilité. Rapport sexuel memaka bénédiction na ba marié. Malgré bo balani légal ezo mela bino bénédiction, mais appena na ba pratique lo lenge nini o il faut bo sala na yango. Démon vamu a se présenter comme makasi tant mwasi na mobali ba passer rapport na bango na boma ya règle. Mwasi paye moko alobi ko sala eloko te bo to sangisa na biso nzoto. Mwasi tanga zo ba makila na ye moko mwasa misantaka ke aza impur. Soki mobali amoni mwasi o aza na makila. Bango mi balé bakoza la retranché bakoza na problème sérieux. Diable ayebi ke likambo yo nzambe apekisa yango. Tango nzambe apekisi likambo diable aye accepte fondement na ye. Maintenant démon va mouta zo se présenter na couple oyo basangisi nzoto na moment ya règle et loko aliboso comme conséquence ezoye la bango ezali stérilité. Ezo même ba règle douloureuse. Pe ye mobali wana soki azalaki na magicien te. Asalaki yango na sentiment et comme mela ye impuissant sexuel. Basi oyo bazo sangisa nzoto mais après ko sangisa nzoto ameli kisi. Alobina mela kisi pona so zemite. Et fait que bo sangisi nzoto na mobali na yo. Tangu kako zo so kisi zo mela même na absence ya mobile to na minute wana yeba ke démon auto zo benga na kombo ya vamour on a dit démon ya sexualité yeba ke démon vamour a comme na contrôle na yo azo comme na contrôle na yo pour ça la na oli akomemela yo complication ya mabota soki okomi exemple na avril eza la maladie mo donc yo année wana esila kate sans obela maladie wana. Bato belo mona kana se na mokili oyo azosala makambo zo simba te parce que mongo na ye eza na contrôle na se ya mai. Bato bazo bela cigarette baza na esprit ya démon auto bengi onasum. Azo pe déjà décision atika ne ko mela cigarette. Mais azo ko akotika cigarette parce que onasum akanga déjà démon na kanga ye. Démon onasumu oyo azo mema destruction na nzoto ya bato nyonso tu oyo bazo mela cigarette po yeba ke ezali esprit ya onasumu ndani makayo ozwaka décision que il faut tika komela masanga ozwaka décision il faut tika komela cigarette mais yo moko se retrouvera te na tige ya cigarette na maboko. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bo benga biso na lomba. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois. Koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais Olinga Kampana. Orphelinat Fida Ezobengayo. Tosunga. Bana Balia. Balala bien.
bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpo na nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là bato mawa basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande palotte et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée première pente en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Sur une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour $75 000 à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bonjour mesdames, messieurs. Oui, madame, dans l'émission de la mission Police de Star, une émission d'analyse et critique. Un grand merci à mon sponsor officiel. Il y a des sponsors, Anima P. Après cette occasion, il y a un succès, il y a une élévation, il y a une famille, il y a une santé, malamu. En tout cas, un grand merci à notre sponsor. Merci ming na fondation Maman Denise Nyakero. Maman merci ming na nyoso ko sala pona biso bana yo. Merci Nandeko Chris pour la prise de vue du côté réalisation comme on a dit solo. Elias puis na pensé bon on a Thomas Fabien, bon on est pas quoi assumer. Technique de bazo vandi sa technique à chez Bissou Télévision nous avons pas mbola bino l'autre sous un cadre il y a quoi informer bino toujours na témoignage il y a ex artiste comédien oh ya kota bi kota les loyo et même là il y a problème na vie mais Dieu merci à bon la motema alors à travers ma révélation topé mayamonaki azungi lisusu po ete to meka pe kufula na muzindo na pesi mbote moto na nzambe merci papa Chic sangoni oui nzambazo continue ko battre la biso voilà tout ça vraiment bien ngolo nzambe très bien boni ba activité boni ba milulu yeko le kabala mingi oui ba activité ça va tout ça banda 30 jours ya prière et puis nzambe azana biso elongo voilà quand même son le sambo tout sambeli Dieu tout puissant Dieu créateur maître de l'univers na fongoli émission oyo na tiki yango na saloboko na yo mutu so landa biso na Amérique na Asie na Europe na Afrique na Océanie nzambe Ordula biso abika pia kosela makambo tokoloba Zambo PC Solution au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme akolo lopango la pri ya moke benga biso na lombango po ete ozo esika na bibwa eza musika te donc 20 sur 20 ezali 15 sur 20 ezali pe 17 sur 20 ezali po ozo yango okomi nkolo lopango donc loyi makambo futela $500 par mois esengeli totika yango donc na prix moko moke otongi ndako na occupé ko vandi donc boseni makambo za locateur. Moto na nzambe l'autre fois tu le makambo etali le lengeni ni diable topé molimo moko eko jouer na
bana nzambe à travers ba pratique musu to sala kana banda ko bala to pe to sala kana na basi na biso to pe to sala na ba oyo basi ba sala na banda bango mais siko lelo memeli biso susu nini oyo lobaki l'autre fois bato bayokaki babengi pe moi ebele kasi lelo yo nini memeli peuple de Dieu. OK, toujours continuer toujours na série il y a makambo ya ba sexualité to pe ya dignité parce que il y a bolumbo parce que diable ils ont un secret belé papa oyo a travaillé aka oazo kanga ba chance ya bana na nzambe belé ba tie yango par ignorance. Okay. Et voilà ils ala ki na moko ya ba démon tant que tozala ki na se mai oyo ba benga ki na komba vamour yende a bloquer ba vie ya bato ndo mo na zo ya kozonga ko dévoiler yango lelo na ina expliquer ils ana bato ebele oyo bazo yebate ndenge nini ya kosangisa nzoto bazokanisa kosangisa nzoto za eloko moko ya facilité rapport sexuel mais maka bénédiction na ba marié bato ba balani na babani légal ils ont même la bango bénédiction mais malgré bo balani légal ils ont même la bino bénédiction mais appena na ba pratique lo lengeni ni o il faut bo sala na yango exemple démon vamour à se présenter comme makasi tant mwasi na mobali ba passer rapport na bango na moment ya règle. OK. Moment ya makila okomona mwasi azana makila na nzoto ba période na bango ya basi tant se bandi mais komona mobali asepeli asangisa na nzoto na temps wana mwasi paye moko alobi ko sala eloko te bo to sangisa na biso nzoto pona mwasi to pona mobali sentiment na bango wana etindi bango basangisa nzoto papa ata pona to longwana makambo ya esprit to makambo ya démon vamour wana oyo ezali maître ya sexualité pona destruction to kende nango na voie normale okore mwasi tanga zo makila na ye moko mwasa misantaka ke aza impure aza na propriété te na nzoto na ye moko na basi mususu oyo baza na mwa bobangi pe akolamba te akolambela mobali te akosala makambo mususu te mais komona mobali alobi te il faut na sangisa kaka nzoto na mwasi parce que sentiment wana et se présenter mais moi ça na période na ye ya makila tout en verset biblique et puis na ko expliquer ba conséquences nini oyo mema na couple na to na batu oyo basangisi nzoto na bango na mema na moment ya période démon vamour makambo nini asala kamena lingi to zwana no verset biblique na lobi Lévitique chapitre 20 verset 18. Lévitique chapitre 20 verset 18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvrir sa dignité, si découvrir son flux et qu'elle découvrir le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Soki mobali amoni mwasi oyazana makila. Bango mibale bakoza la retranché bakoza na problème sérieux. Maintenant diable a sala kanini. Diable a yebi ke likambo yo nzambe apekisa yango. Tangu nzambe apekisi likambo diable a ye accepte fondement na ye. Maintenant fondement ya diable awa a utilisé démon otobengi démon vamour. Maintenant démon vamour tant azo se présenter na couple oyo basangisi nzoto na moment ya règle et loko liboso comme conséquence ezoye la bango ezali stérilité. Oko remarquer bato ebele oyo basi ebele bazo vivre stérilité ezali po na période moko asangisa ka nzoto na mobali na etango azalaki na règle ya bosana yango ndeka basangisa ka nzoto wana démon vamour ayaki avandi pe a créer stérilité akozela yo okota na kwa libala makambo yo salaka kala wana yo mutoko bosana metango nzamba zolinga apesa bana mena démon vamour akoya azongisi filme oyo sangisa ka nzoto na mobali na moment na oya règle bako ekokotisa stérilité ozola nangai bien nommé ozola nango za partout dans le monde oyebi ke si ekomela yo osangisa nzoto na mobali le lozo vivre ba stérilité yeba ke raisonner bien est-ce que osangisa ka nzoto na chéri no moko kala te pendant temps na yo ya règle na obi ezo me ma stérilité
2 ezomema ba règle douloureuse basi ebele bazofivre na ba règle douloureuse ezali moko ya ba conséquences et puis ezomema blocage pe ezomema lisusu mari de nuit na besoin de blocage dans tous les domaines et puis ememaka lisusu mari de nuit na côté ya soki mwasi bakosangisa nzoto na mobali na ye wana soki mwasi basangisi ok mwasi asangisi nzoto na mobali na ye na moment ya règle na moment ya makila ya mwasi parce que eza na basi mosusu basalaka yango eza mpe na bala mibali mosusu aki aluki mwa babiloko na ye bakisi na ye baimpose ye balobi kende kokutana na mwasi oyo aza na règle bima na ye or ntango déjà bimi na yo directement azotikela oyo influence ya démon vamour ezomemela yo blocage et kokotisa mari de nuit phénomène mari de nuit pe ye mobali wana soki azalaki na ye magicien te asalaki yango na sentiment ekomemela ye impuissant sexuel yango wana na ye koyebisa bana na nzambe que soki se retrouva déjà na makambo oyo que vivra au passage déjà rapport na mobali na mwasi bosangisa déjà nzoto na moment ya rapport na matangu ya makila mwasi mobala kozwa impuissance sexuelle mibali mingi ozomona bana problème impuissance sexuelle mibali mingi ozomona lelo baza na ba problème azobota te aza na impuissance sexuelle te mais azobota te bamataka na ye elemba azosu koka ba mokilité amemaki likambo oyo donc asangisaki nzoto na mwasi na moment ya règle donc ezali mabe soki bible epekisi elingi koloba influence moko ya molili eza mpe na main noire likolo na yango voilà na ligaki lisusu kolobela likambo moko lisusu c'est très important et que toucher bato ebele bazosala yango mais il y a un esprit il y a destruction na kolobela yango babengi yango onasum démon onasum azoya na blocage financier pourquoi et pas ya bato bazobeta jeu d'hasard tangu nazalaki nano na kati ya mokili na mai jeu d'hasard ça veut dire jeu d'hasard bato babetaka winner bato bazobeta casino loterie bato bazobeta biloko wana physiquement ezomemela bato mosusu bien exemple eza na bato ebele abeti loterie c'est jeu d'hasard mais même en États-Unis et même partout à sepeli abani ko peut vivre bien mais mutu wana soki nano azui délivrance te majorité na bango et même la bango blocage financier au moment na mutake poto à les États-Unis pour abeta j'ai à loterie mais au moins azo vivre ba dépense mingi ya famille na bango on ko remarquer likambo so sala na famille mutu mutema moko boy mutema wana ye kaka il faut dépenser batu bazo beta ba casino azo beta ba winner ba jeu d'hasard surtout il y a un esprit oyo ya dépense oyo vandaka au moment na mutabeti exemple casino a gagné 20 000 mais lobe azo su 20 000 na zongi na ngomona a se retrouver atikali maboko pamba pourquoi démon oyo babengi na kombo ya onasum azali démon oyo se présentaki na se ya mai tangu nazalaki na nokuna muto yaki ko présenter na démon onasum azali princesse Eliana azali mwasi oyo nga na balaki alors bilango moni démon onasum rôle na ye azali pona blocage ya finance azali pour un blocage ya financier on a expliqué mutu nyonso tout oya betaka déjà jeu d'hasard on remarquera que problème ya finance et compliqué kayo on remarquera que instabilité ya finance c'est compliqué yo on rebenga to sambeli et esprit wana ya onasum elongwe enzambe akosela yo bo lam na troisième tozali na basio yo bazo sangisa nzoto mais après qu'on s'en nzoto ameli kisi alobi na mela kisi pona zwa zemité wana ba couple belé ba sala kayango alobi na mela kisi pona zwa zemité et fait que bo sangisi nzoto na mobile na yo tangu kako zo zwa kisi zo mela même na absence ya mobile to na minute wana yeba que démon auto zo benga na kombo ya vamour on a dit démon ya sexualité tangu yo meli kisi directement esprit na ye et comme na contrôle na yo donc yo mwasi o melaki après rapport yeba que démon vamour a comme na contrôle na yo azo comme na contrôle na yo pour ça na oli akomemela yo complication ya mabota yo mwasi akomelo complication mabota de
akoka komemela yo complication ya ba chance et puis ba blocage na domaine ya misala yango nazo pekisa na mwasi nyonso tu oyo ezalaki après kosangisa nous tomelaka kisi pose azemite yeba ke esprit ya vamu et contrôla yo tala vie na yo malamu lelo zobota te ezali conséquence parce que omelaka kisi pose azemite et démon vamour à se présentant tala ba règle na malamu omelaki kisi après rapport pose azemite démon vamour à se présenter à complicayo et molimo yaki kolobananga que il faut na dévoiler makambo na mona ki na se ya mai. Voilà. Na quatrième de l'utolobela, ma position contre la nature. Nanzela, il y a rapport sexuel. Il y a des femmes, il y a des gens. Oh, le poids sangisa nzoto na mwasi ne malam. Oko skizera na terme na za motei. Na lingi na lobela terme yango po za la malam. Oko mona mwasi na mobile bazo sala rapport mobile a lingi faut appeler position na ya sima. Rapport sexuel dans l'hypo même ma bénédiction. Rapport sexuel dans l'hypo même ma lipa molé. Mais monde batu bango moko bakoti démon vamu et memeli bango blocage. Nanzela ya rapport à l'obité faut pas sima. Moi si pe na sentiment wana sali yango et memeli batu ebele problème ya liboso na muto bato sala position rapport na position eli contre nature et comme melaye ba réalité ya bandoto ya mabe. Okomona mwasi ya boye azolota nini to mobali ya boye azolota abala malota ka lisusu abandela libala yeso bala mais olota ka lisusu bandoto ke obali lisusu comment o mutu abala ka une fois donc yeba ke tango ozolota bandoto ke yeso bala mozolota su bandoto ke obali yeba ke bazobali sayo na ndenge ya butu par rapport ya ba position o yozo passer na yango rapport et ekomemela ezomemela yo blocage stérilité ezomemela yo confusion na ba réalité et belé ya ekomemela su bandoto oyo ozala obima déjà na famille na bino ozana États-Unis na France partout dans le monde ozana Kinshasa awa mais au Kenya déjà na ndako na ko futelo soma lupango molota ko zonga repa ba para ezomemela yo réclamation na tous les domaines. Donc muto yo aso sangisa nzoto mais aso sala ba position ozali contre nature yeba ke ozana droit ya délivrance enzambe a selo bolam juste kaka na ba position na tozolo bela ozolota bandoto ozozonga juste kaka epai na bino na outil de kolobela yango na troisième tolobi chaque année okozana na maladie moko oyo belaka. Il y a des gens oyo chaque année il y a la maladie moko abelaka bien de même na ndemo bima tozana 12 mois mais yo soko comme exemple na février ozana maladie moko tumsako soki okomi exemple na mars ozana maladie moko tumsako soki okomi exemple na avril ezana maladie moko donc yo année wana esila kate sans obela maladie wana yeba kozana se ya réclamation ya monde à ténèbres et monde à ténèbres musala na ezali azo réclamer vie na yo de façon que monde à molile ayeba nako contredire yo na domaine ya finance na zongeli muke makambo ya démon onasum na kutana ki na se ya mai juste après avoir tant na sali mariage na princesse Eliana na sali mariage na princesse Eliana akeko lakisa ngai bato bakanga bato belo mona kana se na mokili oyo osala makambo zo simbate parce que mongo na ye eza na contrôle na se ya mai bato bele ozomona zobalate c'est parce que akushaka na mobali et mobali wana atika ki vene na ye et abotola ba chance maintenant na parcours wana na scène mai démon vamour amemi ngai onasum amemi ngai plutôt princesse Eliana amemi ngai akeko lakisa ngai démon onasum alobi tala démon onasum na bandi ko questionner démon onasum musala na ye ezanine alobi na ngalobi démon onasum alali démon ya destruction. Maintenant à côté ça ka plus destruction na batu oyo ba melaka cigarette. Voilà, bato bazo mela cigarette. Bato bazo mela cigarette baza na esprit ya démon oto bengi onasum démon ya destruction. Na kotanga yango parce que na komaki yango parce que mutu na ngeza na makambo ebele na komaki yango. Voilà, exemple musala o démon onasum bazo sala ezali
fumer de la cigarette, la chanvre, le tabac traditionnel, utiliser le produit toxique tels que la drogue, la cocaïne, le pipi, la morpholine. Notez bien, pour une tige de cigarette fumée, il y a 2 minutes de la durée de vie de 7 minutes. Donc, des mots oyo, on a souvent tant on met la cigarette, azo réduire na tige moko, azo réduire 7 minutes. C'est-à-dire, na journée na mobimba wana, to na vie na yo, tant on met la cigarette moko a récupérer 7 minutes à vie. Donc, bato belé lelo o bazo met la cigarette, vie na bango dans la carte de destruction. On remarque ni, mutazo met la cigarette, to ba drogue, ba biloko no totangi, aza na posa tika yango. Moko mo kazo conscience. Il faut na tika ko met la cigarette, il faut na tika ko met la masanga, il faut na tika ko langwa. Il faut natika makambubu. À cause de la conscience. Mais ce qui a monika la cigarette, moi natika ngo exact. Pourquoi? Monde à ténèbres et que maladie wana ya cigarette et comme mêler maladie. On a souvent contre sa maladie dans notre naye. Pourtant on cause mongo et comme mêler ma maladie ya tolo et comme mêler ma réalité ya destruction et belé. Yango yo mutu o melaka babiloko na otikotanga. Yeba keza yote. Il y a un esprit on assume oazo vivre na kata destruction oya lingi a détruire bat okobenga biso to sambeli et nzamba ko bimisa démon wana na kata vina yo et tu verras comment nzambe akosaye la biso. Voilà un peu on a linga kiko meka ipe ko lopona cigarette ya wana. Maintenant conséquence ya bato yo bazo me la cigarette on assume azo me la bango. Conséquence à liboso dali conséquence à liboso et comme ma colère ya nzambe et ko se manifester katina bango. Colère ya nzambe et qu'on se manifester na kati ya bato na lobi la colère de Dieu se manifester sur tout le fumier. Colère ya nzambe qu'on se manifester na bato nyonso bazo mela cigarette et leurs prières ne sont pas écoutées par Dieu. Lo sambo na bango e ko yokanate e pai ya nzambe. On détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Okotanga yango na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Le maladie respiratoire tuberculose. Bakozwa ba maladie o ya pema, pe ba maladie tuberculose. Donc diable to onasum akokotisa ba maladie wana de façon que est détruit ba vie ya batu. Yango wana bien aimé dans le Seigneur, soki oyandi biso na makambo na bokebi, okosala ke okobela biso to sambeli mutebela mutu muso la cigarette et non pas lingi azo pe déjà décision atika ne ko la cigarette mais ko akotika cigarette parce que on assume akanga déjà des mois na kanga yi des mois na kanga ba lakisa kinga na sa mai. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Voilà, nga na otika yo quelques minutes nabi merci na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth Fondation Maman Denise Nyakero. Merci beaucoup maman. Nga na tikyo na batba otala biso. Continuez mon équipe moi le sambo na batuto ba ebela mela cigarette ba ebela voilà na masanga donc moi prier au samba lambi bote na mille ska besoin. Bien aimé dans le Seigneur, yo mutu oyebike masanga komela masanga komela cigarette okoka kotika teba ke démon on assume mazo réclamer yo yango na lingi na yebisa bana nzambe démon on assume o azo mema destruction na nzoto ya batu nyonso tu oyo bazo me la cigarette plus tard azo memela yo ba maladie moko très compliqué mais ala bato bele linga kotika mo po yebake ezali esprit ya onasum ndani makayo ozwaka décision que il faut tika komela masanga ozwaka décision il faut tika komela cigarette mais yo moko se retrouver na tige ya cigarette na maboko or tige moko cigarette zo réduire mutu 7 minutes à vie. Bien aimé dans le Seigneur na lingina ebiso que tu dois respecter nzoto na yo ezali temple ya molimo mo centre parce que démon wana à cause de sentiment ya cigarette à cause de sentiment ya masanga. Bible bi na biso na mukanda il y a 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 Bible bi ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en lui, habite en vous.
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Ce qui Motu a détruit le temple de Nzambe, Nzambe a détruire. Voilà, yo Motu met la cigarette, aux autres détruire le temple de Nzambe. Aux autres détruire vie Nzambe. Et ça fait la batobele, Moussala ya vamu a l'obéla sur ivronnerie. A compliqué ma vie à côté ça, esprit à milangwa. Chaque jour, il faut l'angwa. Chaque jour, il faut mettre l'alcool. Chaque jour, il faut mettre la masanga. Yoka. L'ivronnerie fait prendre le bon sens et appauvrir. Ivronnerie et yaka comme ma pauvreté. Proverbe chapitre 23, verset 20 à 24. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Exemple. Noé et ses fils. Bien nommé. Noé à cause ya kolangwa atikala ki bolumbu. Et bolumbu et même ki malédiction. Mutu ya langwaka, mutu ya zo mela masanga. Nzoto na yoza ya moli omo santo. Yoza mosali ya nzambo, o melaka masanga nini. Yoke na kan église, o melaka l'école pourquoi? Vi na yo, eza na se ya ba réclamation. Et c'est pour cela que mon démon on a sous moi côté. Bien aimé dans le Seigneur. Na ligina ebisa mutu nyonso tu. Oyo melaka cigarette, o melaka masanga. Mais mon thème na yo sepelaka tout na bezotika. Yeba que il y a un esprit oyo pekiso tika tali on a sous pour amener la yo destruction, à comme ma blocage à finance, à comme ma complication et nzambe na soko au changer et gozala bien. Yo kana personne exemple. Noé et ses fils pour la ivronnerie, Lot et ses filles pour la ivronnerie, avoir de la brevoir pour boire. Faire boire quelqu'un in pour voir sa dignité. Et ça fait la batue belé oyo abimana mwasi na sima ya masanga. Amelisi mwasi wana masanga et puis abimina. Yeba ke démon va mou azo kanisa yo. Obima déjà na mwasi na siya masanga. Yo moko meli masanga. Mwasi wala pas meli masanga. Vous passez rapport. Yeba ke tango obime déjà na mwasi na siya rapport. Yeba ke esprit avamour à côté ici directement blocage à finance. À côté ici impuissance sexuelle. À côté ici complication dans le domaine de finance. À côté ici ma réalité ya mabe ebele na kati ya vie na yo. Yango wana nzamba ebisinga ina ya kobimisa secret oyo. Enfin que mutu nyonso oazo vivre na kati ya makambo oyo ayeba na ko changer. Et comme ma conséquence non comme maladie telle que la cirrhose de foie. Ma maladie le quoi la cirrhose de foie. Et comme melayo ma complication, il y a ma maladie belé. Nangina lobela un point plutôt sambela. Oyo makamzamba lobela kingali su. Dieu me parlait sur batu oyo batanda ba souvertement na bango parce que nanda ko sambele pa na nzamba. Nzamba azongi singa na mai. Alobi tala makamba ko sala batango zala yikuna. Parce qu'il y a beaucoup de choses et makamu se échappant parce que na comment les pas nzamba. Moi si mon mission moko tozalaka na yango kokende ko joa ba souvertement ya basi na basinga. Okomona mwana monsa tandi souvertement na mingi bana basi balobaka. To tanda souvertement na Singapour na microbe. Moi wana soki beti et ko sala ke microbe souvertement na microbe te. Maintenant babanda kotinda démon oyo ya destruction onasum akoya na singa akozwa souvertement wana a travailler na yango. Après à zongisi yango. Tant qu'on travaille dans la zongisi yango, à récupérer un étoile. Ozola nanga essayer comme là une fois. Otanda déjà souvertement dans la singa. Yeba déjà que otanda souvertement dans la singa. Et ça là ba influence. Ce qui remarque problème à kobota na vie na yo. Zongisa makanisi lo sima. Est-ce que otanda déjà souvertement dans la singa? On remarque ba infection terrible. On remarque infection, on remarque règles douloureuses, on remarque séparation, déception. Mon parle koya liboso no memba longo fa kende. On a souma ya azwa souvertement na potana ka on a singa. Maintenant koya on remarque que souvertement na na singa, ils ont la place wala. Ils ont la même position. Ce sont les œuvres des esprits. Yango na leki pour na sambela pour na mutu nyonso akuta na ba problème o. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque na kedaka na sena mai pona koyeba makambu oyo pona ko détruire ba vie batu nzamba memaka kuna juste pona apprendre
et lelo na koma mosali ya nzambe obengi biso tokosambela e makambo nyonso na lobi nzambe nanga akomema ona délivrance na yebi que soit déjà décision oloba que kobenga so ba prophète na Kishasa te oloba ba prophète ya Kishasa baza ba aventurier poti de la kande komoko franda lia pas ozoye na téléphone koma pasi ba déception maladie na yo wana opesa yango bo frande belo zo bikate oui bato ba yebi ngai bato ba landaka nga ba yebi ke ba yebi qui je suis yo peut-être ba liboso landa ngai benga biso to bondela makambo na lobi nzamba mema délivrance et pas na yo. Il y a des choses ozana mwana obota mwana mais mwana na bande kokola directement mwana wana komi na malade ya épilepsie malade ya ndeke mwana wana maloba ekimi mwana wana komi lokola kizenga komi lokola détraqué yo moko vi na yo musala iza esusu te lelo lobi balongolo musala lozoza musala zo simba te. C'est parce que démon onazum à kota na destruction à cause au kusha ki na mwasi moko o yazala ki na règle na lingi to sambele pa na nzambe nzamba bikisa yo to sambeli Père tout puissant Dieu créateur maître de l'univers je suis serviteur des Très-Hauts il m'a été confié de libérer les opprimés de délivrer Père mutu nyonso tout o yazana sa réclamation oh mon Dieu na détruire nguya ya kindoki na détruire nguya ya démon o abengi onasum o yazo ya na ba vie ya bato pona ko détruire ay kotisi ba vie na bango na poster la cigarette masanga kotika te ba drogue ozana mwana mama moko azana mwana na ina poto aux États-Unis mwana na melaka ka drogue alukaka ne mwana na kotika botika ta tei mwana esimbite père na sambeli ezali démon onasum libérer bango na bondeli miracle faveur au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Kolo apambola biso. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasi te ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Ba terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino bomoni ke ngamo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bobenga biso na lomba. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois. Koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kampana. Orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le cristal de la foire. Le cristal de la foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés.
très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.